Back to sound, Hey! Assigne ma belle! Skelette et make-up! Where's the father? Vidéo! Staff London! Papi Magan! Saoul Fama! Super Soso! Salut, bonjour, coucou à tout le monde, fidèles internautes de Safosi Télévision, la télévision de l'Aide. Nous sommes là pour vous servir avec votre émission, votre magazine Vérité. Vérité, c'est un magazine à caractère politico-socio-culturel. Aujourd'hui, nous allons parler avec un artiste musicien, parce qu'aujourd'hui, nous essayons un peu d'attaquer sur la culture. Et nous avons un artiste musicien, un animateur auquel nous allons évoluer avec lui pendant quelques minutes et il va nous parler plutôt de son parcours. Il va nous parler aussi de son groupe, le groupe auquel il est en train d'évoluer. Il a fait combien de temps et par rapport à ces groupes, qu'est-ce qu'il a déjà gagné, qu'est-ce qu'il a déjà bénéficié. Et puis il va aussi nous parler de leur programme, ce qu'ils ont comme programme, comme des activités pendant ces périodes. Sans plus tarder, rester à monopoliser la parole, je passe à saluer mon invité. Bonjour. Bonjour, Belangadjine. Bon, nous sommes à Kati à Safosi Télévision, la télévision de l'Aide, que nous avons présenté, invité. Que nous avons invité, moi, quoi, c'est présenté. Pourtant, nous avons présenté na BRR, moko. Okoyebisa biso kombo na ona ni posala musani. Ouais, comme on a eu mon cas, Mali, double pentacle, troisième œil, sentinelle du temple, mon barreau, ça cimetière. Là, vraiment mon ingéré. Là, artiste et général des femmes, tout le monde a le de Big Stars. Na kati ya Big Stars, Ozana fonctionne ou Ozana rôle? Là, danseur animateur. Danseur animateur. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire le solo, il y a parcours na yo pendant au Uchiwa puis comme à la Big Star et puis na la Big Star ça li tamboli. La Uchi Marai, venanga Marai. Série à tuer Marai. Naïna Marai. Combo ya terrasse, non do bana. Naïna Marai tout ça. Oh, Solange, le qui attend une bijou. Oh, Ramazani. Naïo Longwa, naï collège de noble. Collège de trouver ta maman Agnès. Na pesa yo nini Agnès nangai. Na sambeli yo bandituko yo ndimangai te. Naïo Longwa, naï pas monseigneur Dango Bill Clinton. Tant naï monseigneur Bill Clinton. Trouver ta disque la biso. Naïo Gwaka. Congolais beta chinois te. Chinois beta congolais te. Yo beta ngale poani. Eto kosamba bongo. Na monka Bill Clinton na yo longwa. Na pas la coste. Il pas la coste, tu me dis c'est que bien. Bana ba yungula. Na yo longwa wana to que de mangu après na pas de la Delphi Dominguez. Na yo kwa kabisa hapa pas Delphi Dominguez na yo kwa Alo bango baloba kande. Bango basala wende. Bango baganga kande. Bango bazami sista. Tatoza mabele. Mula muka mema bango tokota na yumi na kende. Yumi bakula. Yumi na kende. Na yumi na yolo mo. Ndesiko na beti ba parcours na ba brigade Sarabati. Na ba brigade Sarabati. Na brigade Sarabati na yo gwaka. Ba brigade Sarabati na yo gwaka. Ale biso na nganda yebele bande ko toki mata bila mi bale o. Oya sota fakata munga ba voisin fera mumbe kangi yele kono. Ya wona sana gile sala bambila na yo. Na ko changanda bana lingili susu musukute. Yamama yina kopite kono ngambe ngoyala na moto. Na yo goma moto wana natanga okende wapi natanga so wasubewe eba général de FAO. N'est pas général de FAO na oya. Ne Monique na bien tour à Kenya. Ndasomela nga passeport vient nga za wana be yani ngala tanga komote petit goms. Pour tanga petit goms quoi. Ya dans ma passe à Keren na Joyce. Dans le monument parcours dans la institution générale des FAO
le parcours ezokende toujours bafe nanga baguide baza wana manager nanga lakisanga danse atona espace pusana chez Aguillet la mafani babeg baza wana tout ça vraiment badija ardi namoni otangi mais parcours yango esali mbula boni na parcours mwana ya bagroupe ebele wana otangi baparcours nanga atendaka même tout 3 mois na longwe banga na muta ranki avec na tuna ba leader 3 mois te ba leader solanga bien te na bana TV na koyelo kabela nga mo pona lesa mwana ngate ozoko pa leader mo tout ça na sacrifier vie pour la yeba ya plein le côté ya la mituka bana ba ke ba poto na mwana nga bana na makala ce n'est pas bon ozoko pa na moni ke non ke ba fula luka makambo na lelo esko oza na big star est-ce que yebisanga na des fois akufa botika na nani yango loko kibo na obwaka nakolelo tina metropole nakotika ete jenete natalelanga bolamu nakolemba te jenete namatisanga bafyo nakotika te na oyebi jene mais lelo heureuse mémoire wana azali vie na biso na quartier lelo aza susu te sikoyo nani azokumbela masolo na kati ya big star bon moto akokumbela makambo na mito shira tolulendo petit na ye bakanisa kibingisere kokufa nango mama bakanisa kibingisere kokufa nango mama baoyo balongo basala yo bango bule beteli bango bana yesu balongwaki basali ya baombule bayuma wana balongwa oyo oyebi bakomboti bateyombala bayuma teyomba aza na bino tobengana bango loba bien tobengana bateyombala bazanga bango tobengana bango bamisa kala baproduit fini basila deja tobengana bango bobengana ye bango mpo boobanga moye bogere bango eza te mpo bayebela masolo tokogere bango ndeni bango défense ala bagera bango bien akele bango poto basambuya babemba ingrat ti lelo ozokovole yango mokrimo ne oboka mikolo ofe kro eza misi so obengi teyombala boka kro ya okoka te bwakano kro eza te pusana nakondo na ngai mahema pusana mavande bunza makala le dese pusana mavande bunza makala le dese bunza makala le dese bija abi ayebi yango ayebi kri oyo balisa mwana mokati mbila okolemba mosaka ale mama abalisa mwana mokati mbila okolemba mosaka pindindi okolemba mosaka mais eloko ozoloba bon nayebi te nayoka déjà Zaoul na kati ya émission na Chafosi télévision aloba proverbe oyo balisa mwana na mokati mbila okolemba mosaka yo zwango pana ekoyenda azwaki pana bazauli bamamisa baproduit fini balongo ba DJ Bardi na ndeni DJ Bardi aboka batazwaka mbongo ntango azauli makambo te zali wa innocent ye nayo natina Congo Santé asalaka ata bakoni asalaka ata mawa nini oyebi ke frère abima na staff London oyo Zaoul aza président ntango yo ndenge produit fini na bien frère abima bazauli bazali bamasana bazauli mpe nanga guinea pusana yebi chaque jour ozokomprendre otanga bango bafere te bafere baba leader a danger ozokomprendre bafere ntango osala bacarrière bazauli bazalaki wi moto ango mabe na pale na yo bakesa na baleki yo mpe bazalaka che yo donc c'est ça eza misiki o depuis kabaka misiki nayebisanga nanu na kati ya big star répertoire na bino eza ndeni mpona mikolo oyo donc répertoire niabo tobetaka biloko ya fiebe tosala single bientôt là bientôt depuis vi akufi ti lelo kaka single ezalaki ke ambrie ezali na orchestre badépart ezalaki mwa trop baye bazalaki bakotele maza par rapport makambo ya vie biloko oyo defort atika epai lepine chirac sikoyo bayaya bakei seke baozwa banko yango wana bakoki mpe bate na bango na bien te defort ezalaki kutu avion ozwa nko te bakourage abata avion ntala contrat ya defort oza leki na ye songo na kota kotelema zeba leki na ye ndenge ye mikolo compagnie ya lokola ve guinée adeplasaki place moko ndo atikala biloko onani mwasene na atikala biloko obed bakobenga guide te bakobenga mari te non c'est ça mokolo eloko awa mokolo eloko ndeko leki na mwana non c'est ça là je salue na Manchester Anastasie Gayani
et puis là nazomona Vedi Diane les jeunes millionnaires na kati ya États-Unis mikolo azana na Bangola nalingaki nayebisa biso que espace oyo bomoni yambi biso kombo na yango mingi pusana donc mingi pusana eza pusana obed soko lingo retrouver place oyo mela masanga oyo ko permettre yo o rafraîchir quand même na batima mulungu eza juste na croisement ya balabala sayo na bolafa na commune ya Ngingiri wana mwa manif na yo anniversaire na yo so l'équipe place oyo ozala vraiment à l'aise DJ na bango azobeta musique malamu et puis espace yango vraiment ezali bien yango wana to signaler bana nyonso yango to bana mikili bayebake commune na bango ezokota ba développement faci beto yotya banzela donc na ndenge moko boyage te yebisanga nani mikolo bwana ba production to ezate so bwana ba production eza ba concert to kaka bozela single na bino non to ba production les 3 awa to voyager les 3 août to ke Kenya ouais to ke l'anniversaire après ça Kenya okima te kuno mboka na Kenya ya déjà na kimango sur la kimi c'est trop dit yaselo ouais les 3 août kimara na mikili te nga poto pe na okimate nga na da fa poto yebi parce que ke pito lobi na okimiki ba ta famille même ba bendi mutu na ba bakene te nga ta famille déjà ta des fois ta nga pito ke ga poto nga na kimate nga na ya on se comprend les 3 août to la Kenya to resonga les 9 de 12 août to après on a stade Martina président waze quoi Kitira pays vie OK boza ba invité alors invité à Kitira pays vie président waze quoi événement ga moko ya président waze quoi Kitira pays vie boye pele bana poto bana ngola bana monde entier mokili mobimba na bengi la président guidé na bengi sa vela ngatatou na bengi bino tout ba DJ Ardi na bengi ba bari na bengi ba forêt mobimba bana makala na bengi Maëlys na bengi tout ba ya concert vraiment na stade Martyrs événement ra moko ya président waze kwa boyo ka biloko oyo président waze kwa bombeli bino ba mabitoko donc boyo découvrir quoi donc c'est bino big star na Martyrs bon on a peut combien de personnes pour renforcer waze quoi parce que Martyrs on a peine singa la part na solo ya Fali Ferré là on saka te est-ce que bino on a combien de personnes pour Martyrs eza 80 000 ba faire na ba Fali ba idingo te idingo uta plate comme ça te pas pour comme de gauche on se comprend atika ba coupa uta pantalon donc on peut comprendre que le monde est changé on se comprend on est le côté il y a pas musique on se comprend il y a pas musique donc musique en gros d'accord que non le chanda beta stade ça la plein on se comprend nande monyo bébé rico ça la plein bébé élégance oh oui ça la plein on se comprend dans stade moi équipé la montée ils vont comprendre. Nous avons rappelé stade de cette question dans le stade de Martyrs. On a 10 personnes, on a 15 personnes. On a parole, on a 15 stade. Ah ben oui, il y a pas de musique. Oh, la musique, il y a la costi. La musique. Bon, il y a des gens qui disent que vous combien de personnes? Les gens la part on a la 1500 personnes. Ngirengi makala ngaba bandali selemba ubumbu. Tu es ça na changu to contacter pour changu bayuma. Na tsega ba boye nani. Parce que nanga 1500 na muke na na epele na papa nanga o ba fanatique nanga ba sali ba polo ba banderole o poussa mi charge nanga ya tala poussa sali nga 45 banderole tala niveau 45 banderole ya mo muna muka sans compter na ba président leader na biso pour que ngani donc on point je trouve pas que nous sommes là bango sommes trop petit comme sinon renforcer vite après singa dans qui 4 bis ba transco ya milai kota kuna pusa na vanda ngunde makala les décès siko concert à waze kwa bino bo ba invité bozo rendre be service à hôtel de la ba billet wa to hôtel ka ba billet ya pusa la ba billet zali la pusa la na 5500 billets na zana awa on dit à hôtel ka déjà parce que ba somba somo ba dia du coffre ba pesi billet bon les coffres de une billets yebisanga nani bobeta Martyrs na waze quoi malgré big star a diembela na sima ya waze quoi mais tu dois diembela te tu dois diembela te tu vas m'inviter tu vas pas appeler kasi la musique et boza ba invité mais eloko bino bo profiter na parce que Martyrs est grand libulu wa yango wana donc bo diembela alors nakata diembela na bino banzembi ni bo betela ba kaka répéter oyo des fois abetaka parce que lelo quand même ba ozela ba mona eloko ya sika
bayoka mpe mwa répertoire moko ya sika bobekela bango kaka oyo defa tikaki mpe bobongisi ata mwa moko pamba oyo kozala mo eloko ya sika bato bamba bamela mai ya sika ko makambo eza na biso jide mpianga loba toujours c'est les choses donc c'est que makambo ezali ozongo pas déjà sur le solo donc eza que non jibe ya longo so complet jibe plus petit général de FAO venanga sege maniateur na peso mbote siko tali chef ozongo pas tokopeta biloko répertoire oyo via tika bafoka nango ezali oyebi ya de FAO oyebisanga nini nga na sa etangisa benga na yene bato bakanga so mamona ye tokemata kibala kibala kuna matadima yo bafike matadi kibala kibala matadima yo apres na ye eloko nasongela nzesonge yimbi oyeselaki nanase nasongela shipo nyenze oyesepikisanga nzela nzela osheri matadi kibala kibala adelango nda yoji yoji na salue abanga ni mission yabangaka te général de FAO makasi mona angola bana ngwatino mbote toyangola wana ona général de FAO toyela singa kiloni mo colonel toyangola tobeta londa rena ko tobanga mutu te tobeta lo bango tina suka ozokopona si ok na biso na suka déjà régie ezolakisa biso mwa ngunga mbo ebandi okende là je salue eme na kati ya Manchester moninga ya Anastasie Diayandi bambote babizu na bino je salue aussi Jancy oyo ntango nyonso azali à côté ya Anastasie Diayandi je salue aussi Patricio Diayandi na kati ya France je salue Gislain na kati ya France bambote na bino yebisa biso parce que tokomokoma na suka projet nini oyo d'abord okese eza nango mpona okende vers décembre décembre eza bapériode baokese nyonso elinga otya mo eloko oyo bato babina na bafete projet nini oyo Big Sere aza nango mpona mois ya décembre afin ke bato bakinois bakongole babina bakonsome bino epuis yo moko est-ce que ape na projet ya mwa disque moko boye oyo champ moko boye ozobongisa mpe oyo eza ke okosepelisa bana ngoto okoya directeur azana na omona ye osepelisa bana ngoto mpe na eloko moko ya oyo mekoti na kati wana nga nanga nzembolanga nga bapesinga nzeba président Shingaki Lolendo nanga nzembolanga baoyembelango juste bongo abedashu na baoyembelango abedashu moto aoyembango président Shiraki bafokale ezali mpe nanga géri fait la gérer la PCM de la musique mon fait donc c'est ça oyembe la bête d'achou fait la président Chirac qui le lend oyembe la bête d'achou générique ngamo na ça pas la bande générique OK ngam la bande générique après baya ya musu baye ba roi niansi baye ba papilito baye après ba fait musu baye aussi oyo ki nini oyo ki chaku oyo ki kasonda etalanga na mama nini etalanga na papa nini nzokopona bakengo eza ke bayaya basalaka te batindela basa mikolo bandoko balukaka te babengaka bango basigoro basheri batekaka te batindela grand victoire etalanga na mama nini etalanga na papa nini générique na ngai générique na ngai vraiment tokomi na biso na suka nayebi te mona oyo ya suka parce que eza émission ya liboso na ye tosalasala ba émission mona oyo ya suka mpe basalutation na o mona ngai ya suka na tokufi na biso te merci na ndenge okokanga visite vraiment mon frère merci esalinga plaisir na biso uti mosika bambote na ngai na bapesa kaka na staff na biso awa pusana mon boss 1 million ya oncoupe yaki papa na baobed molongwani ya maafani mais la pusa to omela te to elia aba fokusaka te vi na ngai uta awa passeport na ngai uta na kati ya baro staff oyo passeport na ngai na mata ya ville général des fois uta awa donc c'est le passeport hein c'est le passeport na tout sur la patron on reçoit passeport aba fokusaka te awa tomona yango lumière awa pusana bendana dijara dia zaona misika kitoko okolia kitoko manager aza wana guide aza wana musimoi masala aza wana bari bafe nanga baza wana bamere nanga baza wana donc pasa aza wana pa nazar aza wana pa dodo aza wana
bape banzambi bato tu bazala badirecteur baza wana mpe nanga géri mpe nanga géri alingaka eloko général kasongo nalingi natune makambo ezoleka na moto nalingi natuna Asine mabe, skelette team make-up, ouais ça va.